Okineza mabe Tanya. Ponga ibinga ane iba absolument kabazo banalali. Balobi, il paraît-il que Magali a clashé qui est. Magali a quitté que Flora Zombela. Eti a ça qui nous a ébattu. Moutaye Bazate, mais ça se fait, mais qui a ébattu que Flora Zombela. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Vous avez la poteau, vous avez ma perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a la scène, on a abonné de Rolex à ma perruque, on a bon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ma coupe ya Milai, Vanessa Airwig, Azar on a la prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo, Rocha Robima chic, Robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, je vais tunanga au sol la canine pour atteindre à la uniforme. Donc, nous pour like sabino oyo et za mafuta ongam kona sailaka et telisaka et za pona teint clair, bagam différents et za caramel, métis, chocolat, pona commentinyo kaka, ba crème ya maboko ezali, ba crème ya ba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Qu'est-ce qui se passe? Nada agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che bazui. Soki pe kuna ba che tozui. Baso akaka. On sait jamais. Ya mami toki. Merci beaucoup, merci Nabalandinho so balandara biso na koromba télévision et pas wapi botala ka malaki sinabino ya moko na mikolo et ça rabiso plaisir et ça rabiso lumemi ya kozana bino bato bolinga rabiso bino bato botala rabiso bino bato bo soutenir rabiso ata na mbongo te même kaka appelo ya pamba ata message ya pamba et ça rabiso bien balobi to lela na ba lela to seka na ba seka lelo pe ko eli biso na makolo to ebite to loba nini na makolo na biso lelo le 2 octobre moi bandeli biso na mabe moi bandeli biso na kolela moi bandeli biso na pasi toza to sala bino musala toza to lela fleur makinisi fio azaki problématique te fia matata mais problématique te wa tiki biso toza na moko yo azaki bano benga ba jumelle na tina page kuna bato nyonso ka jumelle ba ta fuvette
aoza moi moke akoloba moi témoignage ya moke oyo akoki koloba mpona ndeko na ye ser na ye jumelle na ye fausse jumelle na ye oyo bato bamesana kobenga ye nayebi ke eza facile te eza pasi mpenza tozalaki na cinquantenaire fivete azalaki ya banda 5 heures fleur akufi 5 soki 2 heures 3 heures bango bayaki ya déjà ba 5 heures bango so babarezi baleke chu balonga bake mabanga tokutani na cinquantenaire donc tosola na Fivette Mayamba to na Diego Congo Liziba Pezawa. Fivette Mayamba, bonsoir. Bonsoir Tania. Mes condoléances. Merci. Fivette Mayamba toyo kosola no manda mo nayebi ke eza pasi makasi ozoko quand même pas koloba ozoko raté eloko eleki makasi mingi yebisa biso na likambo yango ozwaki yango na ndenge nini bandaki wapi o lelo toyo kasangwa Fleur Makilisi azate akuna bateke bela mais l'anniversaire les gars na manga ta bastati na sengo bien na memi ekutu na fête nzambe yo silikela ezali que je me suis na kosoma bilamba pour no soma bilamba passer rentrer na ndako bakama mopa pas makadi el kaka na yiga mpesa mo mulimo mesi na kotota Fleur na koti na bele makinisi na bela Gucci na kitelo galobi ah oui na koti na ndako zaki oblana na kitsa tele matali nganga bini olali bo abi na obela kalo na malala sanga na obela na bobeli ni o malaye betenga esava ngabi ah banga bela taki obela na bisenga bimela bakisi abi ne to sala nga fo mina bakisi kotika kiste o no mela non il paraît ça que le gars malheureux célébrer la kata bilamba c'est mal sur la peine en bien té c'est là que le gars malheureux célébrer oui parce que dans la kata bilamba c'est la crise c'est pas qu'un hôpital il a pas qu'un hôpital n'est ce qu'on peut traitement dans zone ginda donc il a quoi deuxième tour pas qu'un hôpital de kufa na kati wana bakene premier tour hôpital c'est là qui est bien té deuxième tour bazongine sous hôpital ah yo yo kaki sango yango ya liwa yo moto bovanda na ye babenga fausse jumelle na yo ti a koti hôpital ti avandi na hôpital pendant une semaine Fivette Mayamba yo yebi zambi na temite Tania na ba ko vanari na zamira balanga na kene voyage ne fala voyage samedi na koti na tout na sibiloko na bina bima na kote na ye na lupango na nzeka na voyage lobby pour stater quand il faut la terrasse ne libosol pas on bango maman mbala makani ebisinga o pa mati habiter o ta Fleur koto hôpital ba koto hôpital o Fleur bela lo bata kota koma ngabi koma ngana ebite na banzo bela ka numéro na minute na ele kate normal pe ba yambate na bimini bana kutika na ya nadine est-ce que bino bako bomela malade Fleur bela bombo yebisa tanga tatu tina tamwana ba yebi ndaku o désolé ka malaria mais ça va ko bima bango vendredi na yebisa ngabi d'accord na benga ye na tsike nga na voyager comment te ndekona non le ba on ka on de ko lobby na bina benga ye na yebisa ke nga na voyager lobby na ko ya ka stoka bimi Tania na banzo benga ye ndaya bangate ngam na bandisa nga maladi Fleur ndaya gazate na bengi malika Fleur bela Fleur ko hôpital na voyager lobby baketa la Fleur na yo benga suleke tunga mileke tuto sama la Fleur za koma ne manya banzo benga lobby Eleonore kinunga yo lo ba tukuti na belle conférence ngai makadi manya mura tondo solo la na leina nosh to biso to kene lelo na 18h bo senga senga mo chroniqueuse mo mbongo to kene to tala no eta Fleur wa dia boyeba hôpital tebi na nute el to kene Eleonore ndabi ala côté kuna na moni ye batie bason batie papex Fleur aloma tata batuka boy akanga misu solo banema miso tanga Fleur ba luba na ema ataloka ma miso tanga temana takole na mingi babi misinga na ko kitenga bite lobinga pona mona Fleur pour linge ba bateke na zonga kinanga na mwajenga mama ko na kei batoko palke na kei po bi YouTube ndelo ba be lokole kete na kamana ngabi okuba ko lela ngana na di muzika
Pipa mona ate. Lem suboke voice da sona ba kundanga. Ole la ngani pasele ka mona ata. Nena kota mange. Tadia. Angai. oyobi tena ke mona camarade ba 18h tokutana bandonga biso nyonso tokende ba 18h tanya na lali bana na baluka mabe nazonga mabe nazama mabe koeke imudungela kota douche na sugone na lali na mai eso na sa fleur kuvanga bien ngaba kaisi na ngala mabe so donc liso bane bando beta na se bane banda sinate bane banda sinate ngabi tu quand même ça esprit dans le banga fleur gouvernement na bande ça bouya na mudu na zanza mécanisme fleur mola molenge za melongo les places za innocent mo kineza mabe tanya ponga ibinga ane iba absolu ka bazo bana lali pour des fois na ta vibrer pour na dérangement na lali lega jabandi go benga appelle bana ko faire banda des mais c'est pas benga malika ba benga bodine ba benga ya pate afunga ga téléphone na 5 ko ke na dabo espena na sinele nga photo na gangi fleur basanga boete bana 5 ole la camarade danga bageti ka fleur na mange fleur moto fleur zo seka fleur za ki moto fleur zo seka babi fleur moto da mange makomalili mama boko me nzoto moto seka omda kufi me ya moto la kubeto seka nga na 5 ba mutu na tukutela ba rezi ba leke chubiso ba ujana ba manya ba no akaloji to ye awa na ba comité to bengi na mabanga to kote na mabanga te to getse na cinquantenaire biso mo do no futa o tsena mabanga te ok to ya to longwa to koto ba kuna ba kote na morgue te beaucoup zaite o te na ba kote ki d'accord to yo zonga le to zonga biso so na ki a dubite mabanga e simbate to longola e biso de porter garant to ki na 50 le to yo zonga 50 to zimbongo to pesi tani ma bimisi fleur na morgue pata minene binga ma si fleur longola maboko na banga mani buna mabele fleur longola maboko na banga mani e bebe ni kala ka mo ko mudela na mi ka bebe ko ma fixe dinga ati to ta fleur la ka bete sa mamiga fola mama photocopie nanga kamane boye naziwapi muninga boye namona naka tosona kayaliwa namona naka ke fleur akufi lelo tozala mikolo ebele oyo tokolela ye yaliwa te nakolela nakolemba te sina kokende kokunda ye nanasikolela fleur nanga olemba te wana seyanga otemonaka anamona ete nasuka na mbeto vita ata neta wana namona ye amonanga na yaki ebisi biso bana mabe tania na bibi bana mabe totali moninga na basi te na bibi bana mabe me toyebi eloko te est-ce que soki courage robin ata mama ya fleur kotuna mama moto azoyamba na bango te tobete maladi babombaka me bato bayebiki baza ya fleur bakobomba te baluka prier partout tokotoke partout basala nzambe boarrache fille oyo boarrache bisika kei boarrache ye akozongela biso liwa eza moto asalaka aza nzambe na kati ya liwa mpe moto azongana na bomoi mpo nzambe nde mopesi pema solo bazongisaka capable akoza mpe capable mpona ozongisa ya fleur pema kotina fleur ge moto bomona moto akotina fleur ge moto azoseka pour réanimer payer to réanimer hôpital opé qui vraiment il passe fausse il passe na est-ce que nande bobita na masolo avant na numero hôpital ya est-ce que fleur habitika lo isoli comme moko confidentiel un problème mo azaki na mona ina yeba na vie na mona ina maladie te ke ba ki perdre fi mo ka bela maladie mo ko dérange ka ne meme na liwa exact problème à mutu moko quand ça rendre ah la fi des problèmes na ebité la fi des problèmes à ma tata on se bat discuter na mais comme mon est la fi des problèmes qui est ça bien que fi des problèmes moi ça nous on a dit qualité on a été social serviable aboma ga moto ala la basi buida ta bosona na bino azana pona mutu nyonso atotonga ki fleur ngala linga ngate ko fingo e moyen besani ne changer nalinga na muto otonga ko mabela bona nga te
Fivette etali wana. Fivette Mayamba oyebalaki wapi na ndeko Flore leo tozobenga ye Nkondo tozobenga ye Mowei to changer déjà combo po azana biso lisusu te. Boyebalaki wapi ezalaki kaka na kati ya Ekirine Ndika tout avant Ekirine Ndika. Oyebali na Flore avant Ekirine Ndika. Na matanga mama tokomeka kokangama. Neza na kati bandinga ami moko Simba. Neto zana ye. Si ya kufi. Tozana ye. Leo kama poze yo bima. Azepe mutu batay kombo na ye problème so ebika. Ba Fivette pesa ki opana ngai boye. Mais asogo na motema te. C'est peut-être non de pas d'accord qui pas na mission. Azepe ko zakana nga. Peut-être so problème no yebisanga. So likambo yebisanga na lingi likambo te. Te mamba tikako. Ba kanga yo mamba boye te ngalingi boye te. Yebisanga be moni yo. Batu bakansonga. Okay, ba moninga kuna ba olobala nga yo Fivette finga bato. Yo nga ba yo beto pa monelo nga ekeba. Nga esa ba yo na personne nga za na ngo Le ba ba yo personne ka mi bale nga za ngo belo mona seki. Esa ba yo za basenga za basete. Différence ya ngwana. Na mona nga Flore na ikamo mabete la batu. Makanga ba pake kama na baseki ka bo to tembola. Keko za mbongo kuna kota kuna. Si ba 23 Flore za pake bakalamu. Si ba 23 Flore za pake bakazeli. Mutu mango te 6 da sayaki. Esinga longwa na maya kalamu. Azibilo como biloko. Kaka biloko to bima to geno pa biso nga Flore no ko ta bitoga na longwa na no. Keno no batama pa biso. Nazonda kuna funa na bana baba Flore. Na bana na ye, na lala na ye, na la muga na ye, na tambola na ye, partout na ye, babenga mabi na ye, bakamana bakoma ye, bagrasona bakoma ye. Miska monte na kena na bige na zombo na tika ye. Ada sa photo kabola sewanze. Togena boto kabola. Togena boto biaka. Ngai wakile pesira ba oloba ba otala ba balobi bino na YouTube olingi ba rando bino na YouTube olingi kofinga na liwa ya Flore est-ce que côté Fivette Mayamba donc te man ndenge na liwa za destin nzambe ela muzo sala classe na YouTube na motema be aka na boma yo aka na sala mabe no tindele ba bandi mais quand YouTube na randa motema te to mise ba secret to finga to goûter to yeto seki eza normal mais ma bête yo boma na te yo sana ma bête yo kana mutu tena kizamutu na mabele pozo nini to sona parce que to monana le Flore a été msuba no so la bête malali magali sigo ebisanga kama magali o ningisi YouTube na mona ba TikTok ba o che mission yango balobi paraît-il que magali a clasha ki ye magali ye makite que Flore zombela eti asa ki musa ye Mutaye bezate biso na yebi to yebi yo ebate ke Flore bela on a eu un samedi les que tu me tombes que là na bise que photo que tala Mutaye bien bezate c'est seulement les gars de la bongo lo liboma parce que mon ngo lo neti azi fardo fala sala te kozanga oyeba c'est que Flore avec magali afingité aloba ki apesa ki ba exemple oyo baba e banai ko lobama c'est ça bono tonga ye la kata groupe ndi bozalaki abata gotonga e ozomona donc habité mikolo tenga na senga batika magali lela e ki ona ndaku baboyi magali lela to baninga batala mabete sa kufi la mso na serbola mon pe batambola balia bakamali pe bazaka bongo mamba YouTube na mamba famille te rakina bana kota ba famille te omona ke mama biso modèle finga mona te va panda le baté po bika mama réseaux sociaux est-ce qu'on entre biso so bobongisa yo muto ba so bobongisa te kabino nga mama za ta kota mote a protéger ka moni muninga oyo amuninga mabe so laki muninga malamu linga ba lobité mais mo za mayele moto mama biso za ngate et ba journaliste mususu ba diaboliser famille pour na mama magali te ngana solo na ba ma Flore ka sona kota benga yo mo Flore nzabi Fivette nzabi Flore kota afo ka Flore nzala yo zo sani Flore nzate oyo zo ba kene mission oyo zo bo bima Flore tikina mukumba boye nakebo ekangai nazo ekangai so be fete bana bisote fete bana te fete bana bisote fete bana te oyo biso ko bena muninga la vide ba me fona ngai Flore bezina passer courage ma passer sinate passer sinate passer ga kolela yo mai na mai
libade kwangade ala mudigana ngai na mwana lisusu de Fleur moine Fleur manase Nous avons un problème. Oui, Manase comportement bien. Manase ma Fleur na mwana na kogatelo mwana kwa yo moko na mabatela ma Pauline na mabatela Pauline pesa longi vipo paso yo mama Fleur za masimba kaka bosana na mazima ya mosana na mazima ya mosana nini ya bato bazotala biso tozala biso de l'autre côté ba diaspora batala biso mama Denise aziki mwana moko bato bolinga biso batala mabena biso ba clash na biso te biso tozala biso boyene biso toyela bega Fleur tokuna ne bosunga baartiste comédien bosunga be biso bakoke botala pe kana biso bosunga biso tala ba efra na biso pe tozobunda po tozosala totiela 51 na mbongo na biso biso pe tokofuta me toabatu bosunga biso lisungi na bango Fleur atiki mwana Fleur atiki mama na ye oyo azali ayebi ke mwana na ye soki baluki akoya bakofanda bakosolola bakotuna na sante ndenge nini kotobimaki numéro peut-être moto moko batie vraiment qui a supervisé makambo nyonso po ba diaspora bato balinga ata babengi tanya babengi leketu babengi biso ata babengi nga moto alia mbongo Fleur aza te me bateni nga regarde nga no bijo voyage mpona somede ya bien bayebakaataki da vol no bijo okende lobi fona kende nana sote ozaneka na kimia te na nakokananga temela na sote nakokananga temela na sote nana sote fololo fola lingaka na mbona ye omonanga nde nakufala musika kuno olelanga na nani yo moko omona nde bakotanga nasimba ye ata kosimba bama folo ya mama jati masatai masambinga elome yaseka kaka bino basala ba classe bokosake asala bila sa classe awa bokokima akoka classe yango te soko olobisa nga te po olobisa ne yo te oyoka yo bondo osa boye yo nga nakotika kino me yo asolisi yo otinga siko bongo ayenga mitali yo mama courage. Voilà, mesdames et messieurs. Faut comprendre que Nzambe yapesaka ya azeli biso fleur d'âge. Folo la kei bat baron di maté ba tuna beli nini ezaki nini po ani bokenda kité. Botenir biso regarde to yeba kité. Soki to yeba kité ngato telema ba ya gabi kutu diana na AVC ya gaba telema liboso ya HJ. Liboso ya hôpital pona ko belela ko senga lisungi. Soki to zanga ki to moya ki to koma na suka to ngato telema to belela to senga pona moko na biso. Mais tu es bakité, tu es quoi bangona suka. To sala programme que lelo to mona Fleur. Mais ta to mona ya okufa. To mona ya olela. Tala lo baninga ndelo bazolela. Fleur akufi na nzoto na ye moto. Fleur akufi na koseka na sourire na ye na elongi. Nzoto ezelo kopamba. Ba okota Fleur na 51 na temi na otala nzoto ezelo kopamba. To banga Nzambe. Fifet mayambo ko lo banini na bato ba otala biso, bato nyoso balinga ko o ba ebi lipaso no atiki biso, lipaso no akei. Na ba loko la mesate. Ba soutenir biso pe. Ba soutenir biso. Ba tika biso te. Ba puya na ba pena biso. Okili za mabe. To komina ta mabe. Nyoso na pamba. Orgueil pamba. Bozi pamba. Liwaso okei. Nyoso ta kia yo. On a tellement soucié. Aussi, mango soucié. Alors, il y a des milliards. Aussi, il y a des dirigeants. Tout soit là, mais tout le monde est-ce que peut-être Mayam Banaliwa Fleur, vous appelez la Moutouba, vous êtes blessé, tout est blessé. Vous avez appelé réconciliation, vous avez mort les Cameroun. Moment très important, non, comment hypocrisie parce que Fleur a financé un moutou pardon pour nga ibine basala bat mabete ngane batu basala nga mabe ngane batu banyokola molimo ngane batu bakritika ngane batu bafinga azokate faire l'échec salité ngane na faire humiliation ada Fleur azali na ba million ma ngati ngane lo bango ne cette émission na bino ke ne se pamba na linga un jour na zata na kufi mena na pe na kimia na pe na gouverneur la basité de la chaleur mokili on est total boya ifelo. Merci beaucoup Fifette Maya, ma courage ma copine. Oh kufia za moko na biso. Tozoye ba tete robanda wapi to suka wapi na likama munene kweli biso na makolo. Eza likama mukiete ya munene. Na biki ba diaspora botala biso bolinga ka biso. Ata ne fils que quelque chose.
Donc, côté ici, des jeunes de Konabis, on a mort qui est 50aire. Chaque jour, tu photo foot, tu refouta yango. Mais après, on a besoin de soutien. Il y a Sylvie Bongo. Il y a Sylvie Bongo, tu as besoin de yo. Il y a Noëlla Madinga. Tu as besoin de bino. Maman Denise Niakero, yo kabiso mawa maman. Tout le monde a un comédien qui a soutenir biso pe na cannabis. To beleli bino. Tu as besoin de bino, tu as besoin de ngote. Oh, tu revends boye chaque jour, faut faire un café, pas ma fleur, faut louer ma catafalque, tu chat, tu bongisa. Tu as ngote, tu as besoin de lisungi. Pas si c'est la mité, ma fleur a tiki moi naye, a tiki jeune garçon naye, ou a zaiki na maman naye, le lo maman zate, tu as batté. Et on a besoin de lisungi na bino. Comment na maman fleur, tu as côté na misouté. Comment la maman a mis bois, a mis tout na bakeso belé, tu repères ya noisate. Nzambe asimba motema, nzamba consoler mitemo elali, eza passe eza facilité. Na bato nyonso batali biso, fête mayamba, courage kaka ma sœur. Merci beaucoup, merci. Merci to comme la souka, tu as vu que le programme est colanda na ba programme est copesa. Bon, ça a décidé to honorer. Matanga na pause sur couloir. Ça na presse pause na couloir bon na katafalque na photo. Matanga ça la pause et la personne bon ate sur côté ka wana na couloir mbala moko au moins la maman photo mne na fleur et ça wana contact na bino pe. Vous avez besoin benga eza plus 243 9 94 66 09 49 plus 243 9 94 66 09 49. On a besoin de la maman Flore. On a un numéro de bango, on a une conférence pour naye. Si on a besoin de signer logo à travers Nanga, on a une bossa là-bas. Bon, parce que comme on est qui nous cause. Bon, mais l'amour, na quartier Matonye, avenue Pozo, référence couloir. Donc, bon, mon kaka, kaka falzana. Adieu Flore Makinis. Personne. Repose en paix. Repose en paix, Flore Makinis. Nzambe a pesaki biso yo. Tu as choix tête au lelayo comme il faut. Mais Nzambe a pesaki mutazui. Nzambe yo a pesi biso pasi ya kolela moko la biso atiki biso fleur d'âge. Ah, Nzambe a kumba makaka. Tu as le rôle baté mo pesi. Merci. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, dans Belgique, dans Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Tu as numéro na scène na ngolo babonde de Rolex ma perruque wana bomona ba sorte nyonso ba perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig azawana na prix moko abordable pour ma perruque na yo pour ciao robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissikanyos de Bozali, c'est moi Brown Cosmetic. J'ai eu beaucoup de messages, bazutunanga au sol la canine pour atteindre à la uniforme. Donc, na école qui savino oyo et ma futa ou ngam kona sailaka et telisaka et za pona teint clair, bagam différents et za caramel, métis, chocolat, pour na commentinyo kaka ba crème ya maboko ezali, ba crème ya ba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah.
Qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka alobi ti na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na bie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko Ce n'est pas possible. Nada. Moni na fimbo. napesi yo awa opiso tungu na bataagence ya telefone biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kasi njo soki otie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka onse jamais ya mami tokei tangukelaki odamu ezalaki malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye mosuni oyekokela eva elekaki malamu yango nde esangisaka bato lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye elamba olati lelo ya pembe elembwa posantu tangukelaki odamu ezalaki malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye mosuni oyekokela eva elekaki malamu yango nde esangisaka bato lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye elamba olati lelo ya pembe elembwa posantu Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig, Trocha numéro 1 on a scène na olo babonde de olo ça ma perruque on a bomona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig azawana na primoko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmetic. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga au sol la canine pour atteindre la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino Oyo et Zamafuta, ou Namukona Sailaka et Telisaka, et ça pour teint clair, bagam différents, et ça caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème yama beaucoup ezali, crème yaba lèvres rose ezali, donc
hésiter que contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. awa nzamina nayebi tisiko shuka kolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka alobi ntina yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye fimbo. Babisi awa. Opiso tsumu na bata ya biso ba biso mbongo na nzela. Kama yeye tumelenga mbongo ya mwasi. Yeye na mandeto leo kwa baraka. Bana okatanga pe bipai na bipai ya sika eye. Lelo ndenge tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Akemba e. Soko che. Bazui. Soki pa kuna bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yamami. Toki. ezalaki malamu kasi omonaki ete azwa ya ye mosuni oyekokela eva elekaki malamu libala yango nde esangisaka bato emakwela esimbami na nzambe lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala sena nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala sena nguya na ye elibala mokano na nzambe elamba olati lelo ya pembe elembwa posantu tangokelaki adamu ezalaki malamu kasi omonaki ete azwa ya ye mosuni oyekokela eva elekaki malamu elibala yango nde esangisaka bato emakwela esimbami na nzambe lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala sena nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala sena nguya na ye elibala mokano na nzambe elamba olati lelo ya pembe elembwa posa